message moko be pa ba warion tout na minute ba warion bolo barake fali pour baza danser bolo barayango mais comme si bozo mona te ke fali na makama ba vie akomo tikala yo kana solo moko yo so yebite na ipsa yo bobimisa ki nini allo téléphone Innocent abimisi Olandi na sima mais aye à l'équipe na ba vie bon on était que fallait comme tala masute miso be batina ba rêve na bango na banzembo na bango batie liboso ya sale moko mais pas fallait ça pas avec les réalité atelema dali liboso be ya bexi plein mais miso batango ce qu'on a ndenge ya songe ya rêve atelemi liboso ba ba faire rigola te na tangi kombo na wana clip a faire kasi oh yebe clip ne ozo ba clip a na talaki na marama musique kingaza comment dirais-je dans le rôle tout est possible na marama musique pas aiglé bona mama ba fille mais il m'tabana makambo yebe ka mutazara na monopole makambo ka mutaleki bango na makambo na minute o lega soupe na leki Innocent mo legi te ya utanga komba bana na ngana zo ko ide yo nde totonga robina no bagelo ko moko soko obimisi album obimisi single na yo na journée ce que sali 1 million de vite c'est que oza dimi soko fali pupa abimisi asali 1 million de vite est-ce que donc tango obeta musique internationale faut en maîtrise pour aigle ça na ba maîtrise wana abanda na ngokala ba mususu ba perdre ba bungisi ba cacher na bango ya be yembeli ba bungisi ba façon na bango la yembela donc ngako benga bango lokola ba frère Mété frère na bilo tanga mona ntama mango de kasi te fali pupa alobara ye kakipaka kokolo alinga ko kipe makamba batu te ata bolobi na bino mais ayemba na mo ngaka o na ba o nini na message jaloux o moteka akipe ba jaloux na esko na minute te ayembi message nzembo za message clip ngeza na ngo bien te clip za na qualité te omoni ba clip bongo po mutasala ngona Congo ifezaka fali yo c'est bien en tout cas clip wana po mutasala clip ba qualité wana conception image wana ifezaka fali pour artiste adolescent clip na en qualité omoni ngo ba filmer na téléphone donc simbi monde simbi ba bar ba boîte ba show nyoso tout na minute to kaka yango mega lobby mais aza artiste ya yo ko molo ba ke simbi ba boîte aza artiste oyote aza artiste te o ezaka suka bi pa ndenge nzamba tindela biso Simogi Mbango donc même mape nzamba nenga tindela biso fali popa donc être congolais on ngana lobaka on a besoin de machara monter être congolais vrai congolais il faut linga fali poupa na ba œuvre na mangamu tout fali poupa osalaka ba fali poupa partout vous êtes dans le monde tu dis que fali poupa salaka soka bimse loko pas même de 10 heures du temps na YouTube à betrada 1 million toi les karango mais les nini message bande bimaki boko kasute pas même 300 000 vies. Qu'est-ce qui se passe? Pas fallu pour pas. Non. Merci beaucoup, très chers internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a l'émission on est sur www.idéologie TV avec David Ewembe. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Le Seigneur appelle David Ewembe, le Seigneur Idéologie TV, tout Kotaka, tout Bété, merci d'abonner à tout. Merci d'abonner à accompagner l'émission. Il y a David Ewembe. Moi, commentaire, moi, partager. Moi, j'aime Wana et ça la bien. Là, je vois Kati Tumba la baronne. Moi, je suis pesa makambo. Moi, c'est et puis, là, la rappelle. Mais dans Zala, David Ewembe, ça la bien. Merci beaucoup à toi. Rosita la perle. Hein? Rosita la perle. Moi, c'est à mon poussé. Il y a Pembe. Solara Mingina David Ewembe. Derrière la caméra, Chika Boussango. Pour Solara Rara. Et Rosala bien. Merci na batutu. Oyo, ba Solara na David na WhatsApp. Maramoto Solara na WhatsApp. Yangoka o David Azo Sala. Dans le plateau, naza bongona Cédric et Fambe. Donc, Yazalen, ya Balewarion na Kati, ya Balewarion na Kati,
ya Luanda quoi. Donc tout le monde a balé Orion na kati ya Luanda oyo représentant na bango na valable ngam na confirmer ngo donc yebe nam ta zalaka na makambo ngo ya fali poupa yim ta pesa biso fallait poupa kotaki fallait poupa bimaki. Donc avec c'est dit qu'on va essayer de parler à long et à large masolo ya F victime ningini nezoleka badozo kimaki matro makambezo simbate donc toyebite so kezan ningini c'est dit que femme ouais bali ya balox Bâtard mon frère. Ouais, bâtard papa Boni. Ngana ça bien na yope? Toko c'est na film. Laisse na film ça fait un peu un bail aux moins na ni na TV. Batu ba position na OT c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Non, on a zala qui est un peu malade et c'est nga gena zala ma parler na la de la traitement et puis tant que déjà ba faire tu vidéo voilà. Nga yo déjà nazali bosa ba téléspectateur na biso ba abonné na biso de Logi TV quoi. Donc ozongi pendant la minute en forme donc dégâts. C'est dire que femme yo ozali F victime. Tout à fait. Ndenge yo moko milobara. Donc yo lobara bena makila na yo et lobara F victime. Donc ozali l'un ya ba membre ya les Warriors na kati ya Angola. Si. Tobeta no masolo ya fallait poupa. Tobeta masolo ya orchestre na bino F victime na minito. Les autres se comportent né. Nyo surtout F victime fallait poupa ezara accompagnement. Il y a un patron. Il y a F victime. Donc tant que tu bela fallait tout moi directement compagnie na F victime. Donc surtout le bel F victime tout moi directement fallait poupa. Artiste King Aigle. Donc président Zabien azana ba séjourné na Paris. Il se porte très bien, à sa single et puis bah marambézé belé il faut ça là à Paris mais d'un peu du temps pas où mais Anita Ozonga pour bah tournée africain donc voilà. Ouais bah tourner les belé fallait mettre trop pourquoi. Mais bah je pense bah producteur bah moi bah mon non artiste ceux qui vont produire vont bénéficier plus vite que rapide des Arabes Fali. Voilà na Congo, dans l'Afrique. Na communauté congolaise non. Il y a artiste oyo azala sollicité plus que Fali. Libanda Congo, Azati. Et dans la Congo nous avons tous les musiciens. Fali pour l'équipe on a niveau ba ya production. On niveau ba production. Yomo yebi ngo. Tenga na tout nyot. Mezolo ba marambo yebi. Yomo zolo ba pena marambo yebi pena kino. Surtout tie caméra pas. Oui, na production na Congo mobimba. Congo va qui ça tous les deux Congo, tous 500. On comprend que muta l'équipe fallait na production à Zarate, na tous les deux Congo. Donc si que ce producteur pena yi. On doit produire nous aussi le temps fallait ça congolaise na kati wana mbo. Pour là on faisons rapide toi bénéficier ma reste facteur la fali. Donc voilà, donc yangwana. Mais ba mission comme si ba moina banga ngoto. Ba mission de ba monite ndeti. Ba mission bazaki pa na bino. Ba mission bazaka pa na biso. Te ba longwa. Ba mission ba longwa ki bino na poto. Ba musicien affaire ya longwa ba musicien ba longwa. To ba pour mission ba kimi. Ba kimi ba longwe pe. Donc ba kimi na après ba longwe. Pa ba ndena bongo. Ba zongi na muté Kinshasa après ba tikali na bango après ba longwe. Webi kopo kima. Pour biso ba congolais et le morobe ils ont un monopole na ba politicien ko so ba ki potumba liboso des fois ba kimara na ba joueur so ba ki poto première fois ba kimara non mais bino ba eloko moko ke lokande so bina mbem to lobaka ngona ba émission sala ke bino na F victime donc ni ça pepele donc mission ko kimate poto voyagera trop fallait foutara bien fallait mais nzo kande fallait on est ba mission ba kimi na bango ye na lobi boye kasi ngona lo ba makambo kima na hotel so ba paramètres ya kima eza elo mo beza domaine mo ya ba congolais ba joueur congolais ba mima bango poto masa wabita balo nani joueur nani Michette akima na poto ba misen kala père na biso lokombe nti so yebi akima rapi na poto Rigo Star wabita lindanda vi wana pa kimara na poto mais tellement musala ni zaka musique akimi te pas changer cop akimi na epo ba raison pour laquelle il mora monaki et puis c'est là ba vi na biso wenge ba kima pe na poto JDT Moulopwe akima maison mère na poto
Bill Clinton y compris na Ferry kolonga na okimendeni ko basala orchestre na bango kasi yango kasi eza ndenge moko te na bazalaki ba incapable yolonga na kini wana esko photo tu na bango te ça dit na pe sur le exemple pour nous comprendre que batu bakima kana ba na poto e bani lelo te orchestre oyoyo mudako so ba ke poto ba okima te na lobaki boy moni tango ba mindele basali ndeti yala na tango bale mani ngebeta bashani bani bo eskize ngaboni ma bale te ma bashani bani so ngebeta ma ba tirage so ne balega nango tango ba tirage ba mona ke musicien africain moko fa ba na musique en Europe et puis batalaki en Afrique tango faisait la RD Congo ce qu'on a quatre RDC bango batali mais yo ma production atali non il faisait kaka fali poupa ndé mutu fa beta bexi azula ngoli pendant au 10 ans passés ba combattant ba frère na biso na ba sœur na biso ba telemela ke ndule ko beta maté tango bango batali ki na Congo mutu ro signé o azana 6 azana impact alegi ba congolais nyoso tout na ba trophée na bo bakufa alegi bango na ba titre batali ke mutu azana 6 mutu soka teli baya ezora tete faisait fali yango ba memaki ya robeta bexi wana na ndingi pa beta on guichet fermé plein à craquer donc l'orchestre misusu o wana tikala ya Congo wana ya ba local bango bazagi din te bazwa bango ba ko représenter bango na niveau ya Europe et ko risquer leader azonga ye moko donc leader azonga ye moko pina donc azongi pina ye moko ata so na garde corps legi na famille azonga te donc effectivement qui tu connais plus de trentaine 3 mois bazongi batikali wana pona la raison pour laquelle na bango normal non depuis tozongi na biso ya 100 indi 100 matata bazonga ba mise bazonga effectivement zonga na 0 heure mais faut mona plein à craquer na aéroport ya Njil donc izalaka na ba quartier la temte sala ba bilo wana puis na 0 heure atana ba orchestre miso ba Congo ba plein wana salema bongote na par rapport à air wana donc 0 heure ba warrior bazara wana ba ozela ba mission na bango plus de 5-6 mois libanda pays bazongi donc ba kende ku yamba bango et puis le lendemain nango vandu ye mo zonga donc après wana ba aiki suko déconfiner maram na Congo pour Congo on est rythme à confiner bando continuer kaka batikeli bango babeta ba concert babeta ba maramuto mais on dirait musique ezaka confiner tant aigle ya date le 13 septembre en tout cas à déconfiner Kinshasa bino na malunga pour nous les beta magile na date on ezalaka moko ya fali pour pas aigle nzambe chaque club et ça beta mo mais o ya beta ki ya mbalo on ebisa yo les amoko événement ya 2020 ndeka coronavirus c'est ça ndebe événement ya ndule wana chaque club eza. Merci beaucoup na batutu bazo compagnie Mr David mais merci beaucoup à toi mon boss à moi boss mais ya beau frère boss Mboshi na kati États-Unis wana mobali ya Rolls Ndimbo ozalaka na David mais osala bien pourquoi pas na bana na bango hein aussi na Laura la rata la rapenda era olala yo fona la capo ça la bien on ja falo ya on ja disposé pour commencer à dormir mukoro ya na le blanc en anglais pour yo quand on penda bien et femme tout sur l'actualité fallait pas aboire les biso message ouais message ça single moroboé donc à immortaliser ba grand ou bazé shooter ba milima na bongo pe manaki misika baza ça dit azongi si bongo sur na actualité au moni musique lelo comment c'est le blog ande ça sali plagiat tellement fali idée nini inspiration ezate a ibinga guitare ya velombo atango wana ndenge bato balobi bongo kozwa guitare ya velombo à étranger à congolais papa n'est congolais ça dit sur le repère ne moma beza kazan di père n'est congolais mona ya mboka fils du pays a joué le ronae a sali et ça m'embête ça danger ta la musique est zabongo ça dit azui azongi si bango le susu na au mange bato déjà babunga na bango bato musupe ba yeba bango te ou ba evre na bango netika la bana miki boya lelo ba yeba to musu ba père wana te mais evre fali a sali susu aigle a sali sous lelo ils a donc bango tout bon ba se référer na bato kala wana donc les a musique oyoyo et robetama atana ba na ba série télévisée to mona ka ba rotia yango message wana le to mona ngo pe to mususu na ba okumba jeep na yo ke mo plage na mo théâtre
au c'est dit yo moko mona pena que message eza capté tina ba théâtre na ba film et kota ba maramona ya ba musique tegi o ezake et sala mi po yo moko yo ka onga na tombona yo tala ngo boy ko to mona mai musique bo ba ye moko yo ka ngona tombona na le biboy eza musique te o esala mi po yo moko yo ka yango na tombo kino obimisi tombo na yo boy mona mai clip oyo asala yango bien bon yembi yango pe bien mais celui kana niveau tombo te or musicien aza mutomoro bosoka c'est vrai faisait la monde entier et yamba yango et puis etambola na ba bar na ba boîte na ba show so salinze mbomoro be na bar et betité na show et betité même si na anniversaire en famille na bino mo betité à quoi sert mais balobi nzembo comme si eza na message te nzembo message mais comme c'est un message là je vois Trésor Bakala Bakalos section musique mixeta to solara na Bakalos et ko sala bien fali poupa alobi na batu message mais ko ka message on a quatre messages on to ko kuna o jaloux olobi na batu boyo ka message mais to ko na katu kuna bo to ko ka jaloux Abinze Momo Egla Yemba sans pitié Ayembela les boss Edo mon patas titre Nzemeza sans pitié mais na kati Nzembo Ayembi Edo mon patas ça dit message eza titre Nzembo na kati na ngwana alakisi bino message ni eza na kati sona ba jaloux baza donc alors bi parti moko le bibe Abidie ne vous détestez pas mais il me préfère ça dit na vandi bunga mo na zuita na bime en tout cas personne qui m'essaie fona na ina rafa wana activer ka kipaka kokolote donc nzambe aboyi bino te me alinga nenga mingi alinga nenga mingi wana tuko mais tout le monde ngomba ba bible ka kipaka yesu aboya fulani apesi fulani aboyi fulani alingi fulani ota na bible otanga mona atama mango de kasi te fali pupa alobara ye ka kipaka kokolo alinga ko kipe makamba batu to ata bolobi na bino mais ayemba na mo ngaka o na ba o nini na message jaloux o moteka akipe ba jaloux na yesu kona minute te ayembi message nzembo za message yembeli ba jaloux na ye kinga rose donc akipaka kokolo ka ne se baby kinga rose pumonite azuita na ye ya ba science ni studio pour ayembela quelqu'un to wana c'est-à-dire eza même pas na pona ye okinze bwana bien nazola na ngona zola mwa na ngo e bimaki lobi mais journée mo bimbesili ngalobi na entraînement te on a pesi champion Gauthier ngola donc champion nga coach nanga nzemwana yembela ngo ba lobi na ki entraînement te pona fandelika oyoka nzembo wana tina ndina la mugi tina zoya bodo ngana yango wana yembela ngo bato c'est lui qui se sent piqué kasi bato wana o ba senti piqué wana yango wana fallait yembeli si c'est lui qui se sent piqué voilà bato oyo a se sentir piqué ayebi à faire na King Aigle c'est tout donc ayembeli mututi eza message capté pona ba congolais tout pona ba ya tout ba ser ba noko donc eza nzembo moko eza message pona mutu nyonso tout donc yana ngute ko ayembeli bato Aigle bina ko yembela ne ayembele do mo patasi ayembela suba ba jaloux vraiment tayo mo clip eza na bien te clip eza na qualité te omoni ba clip abongo po mutasala ngona Congo ifezaka fali yo se bena clip clip wana pour muta sala clip ba qualité wana conception image wana faisara fali pour artiste adolescent clip wana en qualité au moins on va filmer on a téléphone la éviter bato batala ka balobi clip on a qualité de clip wana eza na qualité exceptionnelle au ezaki na 2020 artiste au barolu ka basala ba clip na bango donc bango motongo ba déjà ba méthode ni to rolu ka to sala poto monaki Aigle télé magibe ko bango balanda Aigle sur télé mimbe bango be baluka ba télé mabe Aigle sur tika besa na sebe bango be donc c'est au moins on va après ba tam suba aussi ça ni te mona ba tsaba bilona ba musuba holanda po wana za Aigle tanga mona musika ezaka maramu ya lelo te obino bosala maramu ya message nzembo o sala ba on a 2012 nana ba vidéo na aloba ki na 2012 na octobre pekaka kino un jour na sala fallait fit l'homme makiadi fallait fit madilu et ben voilà 8 ans après a sali maram oyo donc simbi monde simbi ba bar ba boîte ba show nyoso tuna minute to kaka yango mega lobby mais aza artiste ya sita yo mo loba ke simbi ba boîte aza artiste oyo te aza artiste te oyo za suka bimise le retour mo luka Monde nga mozo lo zo ba la te nzembo ne bimeka lobby yo yebi ngo lelo essaye non 24 heures te yo yebi ngo te na yebi ngo
donc déjà yo yebi ngo ce contexte ko bato ba yebi yango le roi yo na yebi te na moni bango te baza combien surtout tika non na communauté congolaise surtout le ngo na communauté congolaise pour les artistes internationaux. C'est des messages déjà captés nzembo za kitoko a immortaliser ba grand bolobel maramba kit abita pe kitara ya na nzembo ya jeudi soir il y a les poètes abita c'est des artistes moroboye fierté à Congo et puis au monde ndenge nzamba tinda simogi mbango pour na biso ba indo nzamba tinda fali pour na biso ba indo et puis pour na biso surtout biso mingi ba congolais tous arabes tout bénéficiaire na trop ki mbango zaki congolais fallait za congolais les loso fallait za tene bisayo matangi go salema en Afrique pendant 1 mois ou 2 mois to les la kaka avant bakunda pour j'espère qu'il y a bakunda te faut ba bomba ndé ba bomba grand petit Jackson. Merci beaucoup. Tout ça continue malembe na femme à lobby donc fallait pour pas ndenge nzamba tindela biso Simogi Mbango donc même ma penza benenga tindela biso fallait pour pas donc être congolais on a le baka on a besoin na macharaba monter être congolais vrai congolais il faut linga fallait pour pas na ba œuvre na mangamu tout fallait pour pas salaka ou ya salaka donc on va obligé na question plus long on va obligé ya linga fallait pour pas mais femme beto sola non pena ndenga mabete fallait pour pas les king yo moto lo ba ah mais ba vie comment liaye so ye muda bana ba histoire ba vie on a niveau Congo fallait bana muda bana ba histoire ba vie na Congo na niveau Congo message ti sigo même pas 24 heures frère même pas 24 heures David fallait pour pas même pas 24 heures à beta 1 million Mike Tyson a gagné bitumba mais sous bobuni na première ronde a gagné mais monsieur pour qui nous na deuxième ronde troisième ronde non par rapport ya wana c'est que ko comparer ngote wana za to bunda biso mibale qu'est-ce que la question boza epelé na monde entier avant que les warriors pour les warriors quand c'est bobimi kala mingité ça dit les warriors ils a comment dirais-je ils a ensemble c'est-à-dire le roi d'équipe bah Mazembe non les mots wana non qui ne peut comprendre bah Mazembe bah Lupopo bah ni bah du tout en ezali sikoyo et il y a un moment où bah sangana bah mutu bah comme léopard simba voilà ndesco biso tout aux anado à moins que pour biso doit bah playboy de Fally Ipupa à moins que na tanga no bah playboy na tanga bah les guerriers de Fally Ipupa na tanga bah fan Fally Ipupa et je m'attends à globaliser biso bah moi biso bah warrior do bah guerrier na bah sodanais bah Fally Ipupa partout vous êtes dans le monde tu as vu qu'il fallait pour passer à la rasoka bimse loco pas même de 10 heures du temps à YouTube à betrada 1 million toi les karango mais les ni message bandé bimaki beaucoup kasouté pas même 300 000 vies qu'est-ce qui se passe pas Fally Ipupa non c'est à dire message ça single mot déjà bien capté bah non il a bien capté pour non atteindre niveau anaté Fally Ipupa dans niveau anaté abimise loco sina minutes oyo pas même na 500 000 aza seul mission na conquérante na Congo donc le gola za na conquérante au comparer pe na mutute non na biso comparer na mutute vous avez na temps na ti solo te na comparer vous avez na temps à comparer te na lingi na to yeba c'est yo moko yebi ke so Fally Ipupa za nango na ndenge suka bwaki loko Fally Ipupa to zela ke biso nyoso tous les Congolais on va lobby na 20 pas tanga bwaki biso tout to landeli yango comme il y a des millions nous c'est que si on est dans sola no boy Fally Ipupa na beti 500 000 nan to commis 24 heures dit-on-t yango na zolo ba na beti Fally azalaka avant 24 heures maram na zolo ba DJ Suga webango polesha ay marambango wana randeko na ngai pacifica maramba sala yango ngana landaka Fally Ipupa nanu abeti 500 000 vités. Tout ça derrière 20 heures du temps des gens donc Fally Ipupa azo me la pema. On met la pema na nani. Na ba vie. Té. Ah ça la concurrence na mututé pour aza artiste est comparable na Congo. Non, ça dit makambo ya ba vie oyo mutabanda yango. Et puis yebe mutakomi ko katana nango. Té okatana nango comment so single mega hier soir 18h. Et lui maintenant audio bimaki nano après ayo bimisa vidéo lobby na 18h. Et ça normal nenge ça ça va voler tokos. Et ça va voler vraiment normal. Yo monyango ekene bien. Te to merci bien. Ça dit
La journée, pas même 1 heure de temps. Biso ba warrior. Si siko to tikina to tala tala. Le ba warrior to c'est dans les fêtes que dans to kati dia to tali ngoma trop bani to compter to tala tala on à chaque temps, chaque fois. Donc non to c'est où tu là tous les cas 24 heures, toi après 48 heures, tout nanga benganga ya mbanga fambe. Le to komi wapi. Vous comprendre. Et femme ngana zo linga naza clair vers yo. Oui. Na mo rande sur au comprendre ngate. Tes messages mo be pas ba warion tout na minute. Ba warion bolo barake fallait pour baza danser. Bolo barayango mais comme si bozo mona te ke fali na makamba ba vie akomo tikala. Yo rene solo moko yo so yebite na ipsa yo. Bobimisaki nini allo téléphone. Innocent abimisi Olandi na sima mais aye à l'équipe na ba vie. Bon on a été que fallait comme tala masute. Non vous remarquez ngote Kening na YouTube. Frère. Na bisa à toute fois on a été le banayo. Fallait les seuls artistes congolais est comparable. Donc azarana conquérant et puis yoka. C'est-à-dire atal les maka, atal la maka chaque temps, chaque jour au moment où toi tu dors mais tu vas YouTube ba atal la egla salinini egla lobaginini. Donc voilà. Donc allo téléphone tangue bimaki na 48 heures et robeta 1 million de vies. Surtout monsieur habité pour ton information na 48 heures robeta 1 million de vies. Allo téléphone na 48 heures non voilà. Pas moins de 48 heures habité dans 1 million de vies. C'est normal les appels à copie na biso. Pas moins de 24 heures pour fallu pour pas moins de 24 heures 1 million de habitants. Na lobi boye. Na pesio ndakisaki non. Allo téléphone. Dans 48 heures, tout moins de 48 heures, à Betagi 1 million. Sikoyo, à l'hôtel, je m'excuse, message. Et bien, hier soir, 18 heures, même pas 24 heures. Donc, Aza artiste au Soka même pas 24 heures, on a 250 étals. Na ebisio problème ezati. Mais les warriors tous a toujours on a total là, to pitché, to kota kota total la tala pour marambo et za wana ba faire na biso. Comme si King a fait son travail, biso pe ba warrior, tout ça va travailler na biso ezara pour na baksa ba vie à tout le temps, chaque jour, à tout moment. Tous ana yo à 13h, tito si ça soirée, journée à lelo, yo moro benga to na bengo na chumbo yibisanga pena kino ba vie comme na niveau B. Tito comme na ba 48 heures au benga ngo yibisanga to na bengo na biso non. Il y a déjà 1 million de vies. Hazard artiste était au soir bimissé le photo Luka et tout s'attendre là-bas. Après 1 mois, toi après 2 mois. Bazar on n'a pas fallu les arrêter. Non mais Eromi d'accord ça là moi. C'est bazar. Non, on a le billet. Laissez temps au temps. Abimisi lobby na soir na 18h. Mon frère, tu connais même pas 18h, même pas 24 heures. Non, betité. Et c'est normal. Mais ebeta kaka. Moi normal. Par rapport à fallu pour combien normal. Non, papa, chaque chose a son temps. Ne te bête loro oyo, eza single morobe. Message oyo tout le monde aza capté na ngona marambo egla lobby na kati. Eza marambo bekutu. Donc a immortaliser ba grand ya Congo. Zala calme lobby. Donc le déjà 24 heures obeta si tu comme on a 48 heures mon frère aux a décidé pour biso ba warrior tous on a toujours pour na attaquer tous on aura toujours pour na bunda tous on aura toujours pour na pincher donc ça la valeur ya artiste na biso produit na biso quoi. Donc lui c'est un king, c'est l'aigle de la musique congolaise, aza prophète de la musique congolaise, aza numéro 1 ya ba musicien congolais surtout au yunanga to rafier na donc aza mutu so bimi c'est le photo bit la toujours maboko tout le gâteau comparer gagner ben certes. Voilà. Ben cette banane, on a comparé Falina Moutouté. À tout à l'heure, au Tegolo, sur Babylon Morobe, donc. Ah, au Bengi innocent insecte. T'es content qu'il n'y a pas de combat battu, t'es en aide, puis n'as pas de combat battu. Ah. Naïe n'a vraiment pas pour ne pas ça. Info il y a groupe na biso on a lona sala publicité il y a produit na biso na yete pona le belaba kombo ya bato o vie morobo petit morobo moi na morobo ti donc na ya uniquement pona le belaba ba produit na biso F victime ba mission na biso ndeni boss baza ko évoluer na Kinshasa tozana ba contrat ya makasa tournée africain oizaki mutasala ngomingi alaka takipaka kokolone akomo kipe maramba bato te akipe marambo ya bato te po bato de ba kipa marambo na azalaka jaloux to bato yenda azalaka jaloux envers bato po bato emo lo ba pe fallait finira bato trop ah ouais
la jaloux pas nani pour nani sur notre petit niveau ni tout le monde a beaucoup de respect na ba grand à tabasila succès tout ba na succès mais ba respectons les gars qui ont vécu donc na niveau ya 5e génération consciemment aux anobi que mutu moko ta na fali na 5e génération mutu moko ta na aigle tiko kitati soki na combien wana na ebité donc na yebité vraiment soko loba nana ko faire face na Congo loba non on va faire face na fali na Congo tout libanda Congo azate pour mission moko azora production et belé na koleka aigle libanda Congo azate et puis aza parmi ba 5 grands au ya Congo ba beta ba salamine na poto beta Bexi beta Olympia beta Zenith ba grand na tout pe ba beta déjà ba Bexi wana ba otu bana simania 5e génération pe kitana ba na ba ozite na 2021 on beta doublé Bexi miso pe batina ba rêve na bango na banzembo na bango batie liboso ya sali moko mais pas fallait ça pas avec les réalité a telema de liboso be ya Bexi plein mais miso batango ce qu'on a ndenge ya songe ya rêve a telemi liboso ba ba faire gola tena tangi kombo na été wana clip a faire kasi oh yebe clip ne ozo ba clip a natalaki nigérien mo be passer la clip mo ba bon te ozolo ba ne za fait tena tangi kombo mutu na ozolo na otangi lo kasi te kasi na tangi kombo na été pas comprendre clip ne conception de singa za bongo allez wario ba les passer à aigle ils a ba présent na bon ba oui bon dit on va les passer à aigle et ba présent na bon pour Bexi a passer à aigle parce que bato monsieur comme ba présent na bon tina ba ndoto ay me ngona ba bolala ka na ngai na mutu bolala ka bolo tanga do bolala ka bozo un message mo bina bisayo non être fali quand nous mo ko le ba tout à l'heure folinga être congolais nous te ko le ba tout à l'heure folinga fali oza fanatique abina Philippe Petit Aigle na pesi ba mbote les oza fanatique ya maestro ya Robino Gaz Mawete ba Gaz Fabulous donc il faut lingara Aigle Totonga Robino lobaki loko moko soko obimisi album obimisi single na yo na journée ce que sali 1 million de vues c'est que oza dimi soko fali poupa abimisi asali 1 million de vues est-ce que alobaki en un jour Robino alobaki en un jour est-ce que en un jour ekoki to tika na 4 heures du temps na fali vaut mieux tard que jamais na 4 heures du temps na 20 heures fallait koki ko sala pas moins de 500 000 dés na ebiso na 4 heures du temps o tikali na c'est que en somme mukolo oyamba Robino tunnel pourquoi le babongo mais aigle une journée kokité consciemment yebi non une journée kokité donc na marama musique kingaza comment dirais-je dans le rôle tout est possible na marama musique pas aigle bona mama fille mais il m'tabana makambo yebi ka mutazara na monopole makambo ka mutaleki bango na makambo la minute au lega soupe na leki innocent mo legi te ya utanga komba bana na zo ede yo ne yo so yebi tenga na yebisa yo le wariyo na minute bo yebi na bino ka innocent ko mo leka bino na ba vie mona wana bimisi allo téléphone ya bimisi olandi na sima mais ayer l'équipe bino na ba vie bino ko na 10 000 na minute mutama bimisana Congo za rafali mo aigle batu miso bimisara de non te tozo baka par rapport à ba vie kasi batu miso bazala te na Congo basela ba vie na premier batu miso bazala te na Congo basela ba vie basali frère azawana we ranson azana ba mise bele baza jibe mpana zawana baza ba mi pour nini zo lingotsa au comparer aigle au de faire entre bomi baleza là vous lingo te na zo bisayo te David Botika biloko miso bolobara aye batu nyonso tu balobaka ba makambo oyo baka ba jaloux ya king bato tu balinga to musuba luka ba comparer pichono zoloba na aigle bazaka ba jaloux ya king pour maram o fali azo sala na Afrique na monde na Congo musicien congolais moko ta salango azali le seul artiste africain wazala invité na Stade de France na nuit na 30e anniversaire ya Kassav azala susu artiste africain au bazaka na le roi de la forêt oyo na nuit africain ezala pe suna kata Stade de France c'est bazaka belé ba africain yali boso ezala azala yemoko le seul africain ou représentant na kati ya Stade africain te les seuls ezala deux photos so ebité na 30e anniversaire ya Kassav azala les seuls artistes africains ou bazaka ko prester devant ba grand star américain tout bazala wana monde wana des infos ozoloba
au artiste ils ont nuit africain il y a qui n'a deuxième tour qui n'a les rois de la forêt bazora 30 minutes donc ce côté on aura mutumuro ya bongo faut botala quand même ba valeur au falaza nango azamu ko ba richesse à RDC marambo zo sana kati ya Congo. J'espère qu'il n'y a pas de jaloux, mais il y a des fans qui sont tous à fier dans mon maillot. Qui sont les falaises, qui sont les macaques, le roi falaises. Or, au bout de la place à Fali, les autres habitants à Fali à côté. Mouta au bout de la place à Nazadi. Monsieur Zwane Zalaga, Nangina, Papa Imba, Nakoli Tonan, Oh, Lutumba, Nakoli Tonan. Les autres qui sont les grands power. C'est le moment où on se dit que on a bino, baba évolution na bino botuna les grands power. Pour le bilo de sous à d'ailleurs, a sauté en vie donc et comme Maramoro donc le roi a envie, boke ne botuna les grands power na comme na niveau ni. Nazo ki na niveau ni pour baba maro de skeni wana no. Et femme metoke na zona suka. Le banyo rolo ba on a fallu pour pas. Le lobeza qui non boss courage patron et le rosali wana et le rosali wana donc et je bango temps pour yo pesa bango ba devoir oyo ba ko longola te au sali musique oyo beta partout même si na kata mutuka même si na théâtre même si na cinéma atana ba Mario neto beta ba play ba nini ko kota e ba misu ba se ba musique mo weza ke donc ngamo fana na téléphone mo fana chombo na ye et je suis na chombo na palais donc atana bar mo te to yo kango atana chombo te to yo kango donc tango beta musique internationale il faut en maîtrise pour aigle ça dire na maîtrise wana abanda na ngokala ba misusu ba perdre ba bungisi ba cacher na bango ya be yembeli ba bungisi ba façon na bango ya yembela donc ngako benga bango lokola ba frère Mété frère Mété ouais mais batala tina ça dit ba o bungisi na ba ton na yo to yebi no noko yo soka zo beta na 7 abeta raboué so ba tsepe na 11 abeta raboué siko yo boost donc wa 7 ko mo beta le roi défenseur. Donc voilà, le boye mbara na bandenge bomesa na oyemba ngona likola rolanda aigle trop beaucoup ça na ba biloko eko ça les maté bon courage prochainement tom sou bozo mael à partir du message au aigle sali na bi ngende bo fandi bona bo fanda na air tout bozaka toujours na net pour bo comprendre a sali message mbeli ba jaloux na été a sali message na ayembi ba jaloux na ye na kati onanda ayembi ba jaloux na ye bon et c'est pas normal pour azali c'est l'artiste congolais oyo azana ba jaloux belé na Congo o lelo pena ninga mabete wembe est-ce qu'ils ont un musicien congolais moko betobi pena toté à se faire face na Fali sur ces featuring en full Fali na Congo être congolais qui mutumo ba sali featuring na aigle a full Fali na niveau Congo tout le monde a un niveau Congo soit self featuring na Fali au full donc donc voilà on appelle ça bambote pa ya Pascal Mbomba depuis États-Unis venanga les bras là na Brésil ma fille est préparée Bénédicte Fambe des gros bisous et Sabrina Kadima la guerrière maman présidente ça bat tous les playboys de Fali Poupa et wana nazomona Massananga Yannick Yala donc un vrai warrior de Fali Poupa Gaction Bologna warrior de Fali Poupa playboy de Fali Poupa donc on a moni sous Sabrina Kongolo Massananga depuis Paris Elvis Toaba et Nina la perle maman na Kajuja Gauthier Touba la pulga qui t'agosse Gauthier Touba Solara na David Wembe Rosala bien merci na batutu au accompagner émission David Wembe nga David Wembe na ko pesa message na ba warrior ga ndenge zalara eza remarque o nga na salit donc vitesse au Fali Poupa zaki nango azana ngo souté hein ba fana Fali Poupa bo simba ne bo simbara bo kota ne bo kota makamozolo ba kokanelo na nzela soki bozana ba crédité bo somba ba makamozolo ba kala bo luka ba crédit ba makamozolo ba oyo bo consommer œuvre et artiste message ezawana bozala ba jaloux na yemo côté Fali Poupa les warriors bozala ba jaloux il a fallu pour pâter. Il faut consommer en gros, il faut donc, on a 20 heures de temps déjà, mais il fallait pour pas 500 000 vies nana cookies en haut. Et t'as que fallu pour pas. Et t'as que les kings. Mais David, un jour, on a un message. Ça dit,
au bout on a parole on peut pas rebeto ben milieu mususu ozo qui est artiste azam oyo ozo yonde marambo ozo comprendre teke moto ozo lobela c'est un grand c'est quelqu'un au Afrique et respectera c'est un quelqu'un au azo saba marambo au artiste congolais na ba vini na ba petit na ba sala ya moto 1 million en un jour notre combien jour t'es papa 4 heures du temps to tsige na notre combien un jour t'es mon frère na tous les warriors donc kota na to koksi journée mon côté donc pour renforcer sous donc pour kota parti fait ka bisa bango ba kota pour ba beta mo ba vie on a ndenge zalaka so ke sengaka bosomba soki bosombaka hein bosombaka et ça na ngoma bete merci na batutu bo compagnie Missa David Wembe donc merci beaucoup à toi Marlène la tortura donc zala na David Wembe maman pasteur Marlène la tortura maman pasteur mago logi makambuna bata Kinshasa mais bon o gwenta ngo kaka soko koka donc merci beaucoup à toi Patifeka na assistance quoi donc tout ça la hein yo salaka makamala munga pe na saka makamala David Wembe na zolo bango nazana binote nazo bundana binote botelema mana kwa na bino botelemi ba jaluna nga na bundana na YouTube ba jaluna le message yesa wa message au aigle mbi message au aigle yembi donc ba jaluna nga boza na bino ka place wana mais nga na bunda kaka na YouTube soko longwe yo mtoko yeba oh musisa merci donc on est ensemble ciao.